non mais ça lo yenge alors ba des vérité ya da mona mungala mongo ba vérité comme ça lobi na mesa pour alobi yango to so na yi abana na yebisio ngana yebisi yango wana première après ngana yebisi après yango yo attends na yebisi na yoki kaka après yebisi yango après ayebisi nga aseki wala ko deuxième zela pardon troisième zapi bien ya boni yokuna après na yebisi nga lobi na yoki kaka bébé ozobombela ngai makambo abi oui mais siko ça va ozobombela nga makambo abi langa oui siko ça va azobombela nga la beti kabiki ozobombela nga likambo abi langa te oui ça va après n'a pas de là comprendre que c'est solo ay asuka yo komela nga yango ya komeli ngai ba voix la o ngado solo na ye ngala yebisi babiki babimina mobali na yo après aziko harmonie aseki ke wana mobali na ngai papa bakokoka te banduki ya bakokoka te yango wana ngala yebisi okay abi vrai ngape na seki yango yo ngabi nga ko message na bien te yango nga commissaire ku mobali na yo bébé apa na vraiment na imaginer te problème ko salama biloba ko lubama ba komi da ko loba biloba loba ba like musuna zo mona ba yesa ba kosa mutu boko te omiga sa beli bote mira yesa souci mutu bomi tension Attention, tu peux mira esa. Aye bisa kinga ngati beta ka beto sola ka bien na ye. Sola ka bien na mira esa. Ni yango azali. To sala ba live it. Eko bima na okaka nga mwana tanga kombo ya te pona. Tema sola ba ngonyoso. Kotanga te Patrick. Kotanga te. Ba tu nyoso donc bato ba beaucoup mona okala ba live susu. Donc abeli po bato ba o sida te. Nienda abeli sida auto ayebe ko tuna zemi. Ayebe ko tuna zemi zaba senga ki abota te ailongwaki. Avant na ya Luanda. Avant na ya poto. Mi sa yina zemi. Pour akima ki théâtre tout. Zemi on se commencer comme 4 mois sur 3 mois bo enga bota yesu na Luanda. Et simbité zemi yoko longwa. Mais ba kote. Ba yebi ko fina souci faut tout ne souci ni na te mo pe. Souci ko ba boto la ke mo bali na ye. Souci mo ba. Moi tout monde tout na ba commenter souci ni. Des fois tout na kaka c'est normal. Tout tapoter tout c'est belé ba yo bloquer nga live pardon tout c'est belé mais tout tapoter te. Ngako tunatala ka émission mo sala na lekecho ba na ozonga nga ko mote po mama Olive akipa biso te na tele émission na ti wana na mona na nga elisute. Na mona ke elisute ngako na kutane na Ngola. Poto la ko mi ina na ko na ke ina ne. Na 2000 na 2022 to la 2023 non? Na 2022. 2022. To dans la mira esa. 2022, 2021, bah 2020 ou 2019 boy. 2000 ça comme na zema to mo ane suna batuté. Alors mo ane suna batuta kimaki na ye. Pour na pixa qui est tout. Pour na pixa qui est tout on va pixa qui est tout. Na pixa qui est tout. Nga pena susi na ngeba ke kundeka na Kongo na mboka na ye. So na Ngola pena. Parce que ba ko na mboka le bato ba base ba ke tina ba contribution. Ba tina mbongo ne ba sale pa me. Sampe. Faut ça passer. Pato ba bilobela. Pa o makamoto sa live te. So sa live no ya mawa, ya souci. Po o ya te o da ila mira esa bien bo la boy. Mais biso o ngana no so la mira esa bo bela ngani kambuté. Donc mutunaye la somme que ça peut être fanatine la eza kuna kati wala tinde na ko na matanga soki ya Suzy et Suzy oui ngala ta sapata mutu mima ngwaza yakite pabo saba live buzoba na koba mutu te boye minga eza kufina non te boye ba kakala era sida akufina sida te ana sida te minga ina sida te minga eza kufina souci pabo koba ko loba tout oyi likamoto ofunga live ko loba live te o sa live no funga live no funga live na yo le ba kamoza ya solo ko ba muté ba o boto yo boko fone po bato to na live o ba de porte te
yate okufuna iko kuzola kuma mutu te mutu se akufi akei mais osala nde pasi donc c'est ça. Allô Patrick, bonjour. Bonjour. Boni. Oui, ça va. Ah, nzambe na ya Mireille. Makambo lo beza ngo ya solo, mais bato ba ko interpréter on ndinga mabe, eza ba o ba vanda na Mireille te. Ouais. Eza bato ba vana bango te. So muta kufi makambe bi marka de gauche à droite. Mais ba o ba vanda na ye. Ndi ba oye ba vérité likam. Ça fait très mal. Biso to vanda na ye ba bon moment to zala na ye na bangola. Mais nzamba yebi pourquoi. Ozolo bano bien bato pe ba ko interpréter on ba ndinga mabe. Ndenge mabe bazé belé. Etali bango bango biso bazo occasion. Bazo occasion vanda na Mireille te mais biso tozo occasion vanda ta. Ngana ye poto kala minute. Oui. Ouais. Yo ti yo wana ozo na ba répétition oui, ozo na ba répétition makambutu. Ezaki biso nde toyebi ki Mireille na mobali na ye pe babanda pe banda lelo te. Oui. Na yede soki ritso na yede soki ritso yoki yango na yede soki yoki yango makaponi kila ndo ye mwana tanga zate pwani ba oso batu na ngai na yoki za soni pepe za pe passe na mawa pourquoi bien boza ba camarade bobo bobo wa pourquoi mama soni bongo laisse na so ba soni nyoso siko na otanga ko ndo ko mona na beso tayi ko mona na otanga pete ndo na mona isa na soni ozo ko fa makamango tu vala yo to yo za lo za kina kupa vie. Ouais. Patrick, il a passé, il y a Mireille. So, il y a couffé qui est beau. Yo, tu peux pas avoir tika olinga. Au tika ina mobile, on a pris c'est l'eau non. Ah, Isabelle Ibissanga, oui, ils live en plein air. Patrick, quitte, s'il te plaît. Quitte, merci beaucoup. Ok, merci Christine. Oh, à côté de la loi de Christine, non, ça va peut-être pas vie. Bon, on va te témoigner. Ako témoigner mi resta tira olinga mbala mutu te ola zolo bapona yebi na vana mira esa ngana komaka biwa mira esa ala pipeti na Jenita na Luanda nyeza ile mutabu akoloba vérité pour alobi eko ye ya lobi na ya lobi sila keyi pe mira esa yaki so okili kama mutu ayaki mutu moko ayike soto da bozala kana e bien olingi mobala muninga esa yoki akobomba ta lobi mbala moko yesa za yaki bongo yesa yaki bongo ata boza yaki na e bien soki olingi mobala mutu ya za wana akoloba akoba tuna yesa mutu ne zanga mutu alobi yango mingi sa yaki bongo